ont mis les pieds au paradis, qui est la République démocratique du Congo, avec des journalistes corrompus, des mythomanes, des collaborateurs et tout. Et nous venons d'apprendre qu'en France, il y a eu un attentat avec les musulmans qui ont tué plus de 12 journalistes. Et c'est encore un attentat à la presse. Nous sommes en Ndenge aussi, c'est-à-dire sur la journaliste, Ndenge Bazo, de la vérité. On va être en train tout le temps accuser, tout le temps à la police, tout le temps devant le policier pour défendre cause ya Moka. Alors, certes, il fallait que tu rapide, elle dit papa benga, nazana likamoko express na ina loba, toyoka, nga mutu na organisé en moté, eza certifani, toyoka e, certifani. Toyoka certifani. Allô? Ouais, certifani, aux en ligne, na yo ki uchi obenga ngai dirigence, dossier nini lisusu mama na nga kuna na Kinshasa. Merci mingi naopesa toujours bana na nzambe mbote ndenge kaka tolobi ke mosala molili ekotikala koumela te bisika bana na nzambe bazali ekomi ntango oyo nzambe azodevoile bango na poasa bible ebisinga nini Jean 10 elobi que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire mais le Christ l'homme est venu pour donner la vie pas seulement en abondance. Nauti kozwa fruit moko parce que il y a un homme de Dieu autobenga siko atepenya ache zotale mate. Na kotenga bana nzambe je dis ça calmement. Abengi apartient wapi? Mama kitana no. Homme de Dieu abengi aza wapi? Aza na nimito na kita aza mwana poto. Bon. Atepenya ache zotale mate abengi na atexcuser pasengi pardon alobi ke eloko esale mana ateke na wote. Bana na nzambe bakolanda émission oyo bapiblie yango partout ekota eza l'émission moko ezosalema epa mosali ya nzambe na minute oyo paster wana ya limete amemaki bango na restaurant pour que amemi bapaster ya poto donc asalisi bapaster ya poto pour que baloba na porte na ye epuis azobimisa moteur nanga mpo basala émission a live na émission wana bazosalir live Mathieu baoloba Mathieu bokanga yango bien po ntango émission ezobima boyeba amoi ke bakufa soni balekisa yango lisusu te émission wana baoloba nini ya kisasa émission wana baoloba nini certifani aza ndumba émission wana ezobima kalami te pour ke badescendre eloko na bango basali wana donc bozala prudent bana poto moto bakoleka na émission je précise bien bato bakoleka na émission eza bana poto pour ke badescendre ye baloba ke un vrai papier ke makambo tozoloba tozokotele bokoma yango bien bopiblie yango aosala émission eza babenginga sikoyo émission ezosalema ifodima professionnel amoi ke achange akala yango kozala ete eza vérité misala molili ekokongela lisusu te koyingela te toza deja okonga parce que paster ana aza kati na bango me bango bayebi te aosinyalenga na makambo nyonso ezoleka mpona bazosala c'est ce que je voudrais dire aux enfants de Dieu bopiblie émission oyo eleka donc aokosa émission moko kiateka oyo mpona kolobela likambo ya Mathieu kolobela likambo ya certifani moi je livre ma jeunesse pour Jésus-Christ nasalelaka yesu matia na kolinga te moto asali réputation baprida po ekanganaki na chambre nanga bomonter nanga bwakaki yango wana akeli kolivre yango bakota makambo kuna bopiblie émission sœur Tiffany ngai azobenga mingi Tiffany yo moko olingaka Fanny ou bien Tiffany alors sœur Fanny donc yo olingi oyebisa biso ke batémoignage mpo bato bayebi na bango elimbe mpe adémystifier déjà proverbe dans les évangéliste Kabundu alesaki aza aventurier puisque asali témoignage ya lokuta Siridingwe mpe misala asalaki na Mike Kalambai bato bamoni yango eza na net na tia yango yo ngo esangaki amontaka bapublicité to amontaka basport mpona kodétruire mpe mpona kotombola bato parce que jusque là olingi oyebisa soki bazosala eloko moko mpo basalir yo koza ndumba basali mpe bato oyo oleka na bango na tv olingi oloba bongo Oui, je précise bien, bakoleka na émission eza bapaster ya poto baza ana Kinshasa bango baosala émission wana pour ke bana te babaki na bango tozoloba eza lokuta mais mbako na bango taozobenganga sikoyo aza kati na bango donc papa proverbe je vais demander aux enfants de Dieu bapiblie émission po ntango ya bango ekota wana aza nanga profete te mais nayebi makambo baosala kuna na kati
bon yongana sœur na biso Tiffany bato belé pe balingi bayeba tabala ngoza poko zo babonaki basepela bakapote basalaki bo basali bo betana lisolo pour ango lingi ezala nde ezala kinia ozala 10 minutes expliquer qu'est-ce qu'ils ont préparé pour ça expliquer la bana poko. Merci beaucoup. Nazalaki na Kikwiti na voyage moko na salika ba mikolo après avoir posé la nouvelle parce que dans beaucoup de cas on peut expliquer on a une émission là. Ah le baba au train de 10 minutes expliquer ba tuba yeba et là on dit ba on va ça le problème de on est ba tuba yeba déjà que eza style na bango makambo proverbe bazo déjà solo makambo pe ebingo alobi eza solo. Donc il y a monté on a là. Et qui a salué réputation là. Asa itabelema oyo kokota ile réputation na parce que monter on a akana ko bana nda kuna na micho avec na ngata kumina hao dans l'absence na yo zela yo ke na Kikwit otiki fongola na chambre na yo la chambre te za studio la tovanda non ezali ni salon chambre na douche na kati ok otikeli moteur no ndaku bango na sima bakoti bapesi mbongo po ati kosala bavanture wana c'est ça. Bapesi mbongo te batravaille estime caramel ya andaka nanga aza koressemble ka bilema oyo bango bakosalela nga émission oyo bakosali nga émission oyo ezobima sikoyo leo nga nakei voyage nazongi na mama pate ya moko azalaka na france oyo voyageaki na ngai nakenda kotika ye kuna témoignage me to construction yango na kisi leo nazongi na kuti na kati ya chambre na ngai présidence na baprésidence mosusu deja bautilize parce que monter na ngai ebaki na kolia na mama pate wana tokoya kolala na ndako na 4 heures du matin tokikaki na vol ya 4 heures donc ayebaki question na ye na mama paster na amona biloko wana pour que mama paster afiasikani yango nde azalaka boye namoni baprésidence mpe présidence mosusu deja utilisé na limi libanda na ndenge mon frère qu'est-ce qui se passe nga na kotisaka awa moto te natikalaki yo fongola ya ndako na nga eza nini makambo na namoni mbeto na nga ebebi namoni baprésidence na chambre na nga qu'est-ce qui se passe ye monter alobi na nga nini aboteli basala nzambe moko makambo alobi sikani basala nzambe wana bazolubiso baboma yo bango te mutu amaske ezali prophète na évangéliste wana ndenge azoloba ntango azoloba bongo mama paster wana azalaki neti témoin na yo bozali le trois ok akoyelaki bapreuve nyonso tu alobi ke bapaster oyo wana bazoluka baboma oyo bango ya azokotela makambo bango bazoluka baboma baza na bakisi makasi babomaki mpina j'étais fatigué nabengaki moninga na nga puya kokotesanga na ndako cesur ndenge nazalaki fatigué nazomiyeba lisusu te moninga na nga bakushe mwasi na ndako mais koma moninga na kokushe mwasi na ndako na nga akoti na chambre na nga bo biloko ya prison bafilmaki chambre na nga bafilme na baprésidence wana naza na poto ngai nazali te na lokuta nazalaka ndumba telema nano wana zela kende malebe donc olingi olobake ozokisa bana poto partout na monde ke témoignage moko ekobima ya chambre na ozakuma chambre na yo mais basali yango na absence na yo batie baelema oyo yo kontrolaki te mpo basaliri oyo eza bongo oui bapesaki miso monter na nga aza na bango ye moto azokeka nga kuna ye moto azopesa baprojet nyonso émission na bakotanga no batia boye papa salomo na émission na bato basali yango eza poto bapate yango baza na poto mais baza na miso na kinshasa bango basali émission wana bazalaki na restaurant moko oyo babazali koconstitue koma bakosala émission na mpo bakolisanga bapesa deja monter na nga mission depuis kala nga nayebaka te tovandaka nini na moko donc na kati émission na bakolobela makambo mathieu bakoloba mathieu parce pater wana deja kinyalinga makambo nyonso baoloba na émission wana mathieu nde nani Mathieu le frère wa kufa te kwa 3 ans bakolobela makambo na ye bakolobela makambo na nga bana batenga na zangumba yango nde bazoprépare basala siko balimisa donc obilie émission oyo sœur Tiffany yo oza moto otangaka bible est ce que vraiment moto akoki kokufa après 3 ans sekwa na bible eza te ndeni bondima ye biloko wana nayebi kokota nango mingi te mais pourkoi bondeni bondima ye biloko wana oza na bapreuve ya makambo wana nyonso bapreuve nango ezali parce que na kati de temps kisangani lelo tolobi tende nayebi soki tozokomisaka materiel bokomona parce nazalaki na kati de temps kisangani mpona reporte badone anga nyonso alors monter nanga aefase loko bapesaki émission kala aefase babiloko tu nango te nango kisangani nabongisaki yango suko te ouais frère yango oyo asekwaki ça fait soki 3 ans
message ni na ye na ngalo binzamba lobeli ni yo mto zaki na ye po ana poto ba tebele o ba yebi bible bazo ndima likambo na te kutu bazo regretter pasteur moko Shabani bosolola ki na ye alobi basolola ki na ye bazo regretter que ndima ke mutu ndengo wana asekwa après 3 ans pour la bible ça te pour bible pe lobi même mutu akufi asekwa ero sa bible ko bobo ndima te la kamwe ndelo ezaka o éclairci bana na nzambe po ba yeba ke yo zana yo kaka journaliste ozo sa musana non papa on a passé na kokoko de la montée maté c'est un homme na kokoko ta na mais disons la Bible Jésus s'est ressuscité par combien de jours après 3 jours pourquoi il a ressuscité Lazare après 4 jours 4 jours c'est plus que 3 jours ok donc c'est plus que 3 jours donc yo zana ba preuve que frère wana makufa 3 4 ans sur 3 ans après c'est pour ozana ngonyonso manazali na wana kenya ke pa bugumesa na kenya ke pa kupatia ACDC na hii mtoto na wote zote kota likambo te luka o reconstituer ba preuve wana nyonso po esala odie sinon ekokwesa kondima bato ebele oyo bandimaka po dossier wana na bible eza te bokola yo lobi oza na ba preuve na problème te bon otikali na 3 minutes yebisa biso bana poto bayeba nani ayebi so makambo wana mpe ye lero bayebisi yo ozwi sikoyo baprécaution nini mpo na likambo bani bakoselana sikoyo bato mosusu babengaki awa batuninga dossier oyo bokendaki na parte mpo lise wa nzambe azopanza sango ate batangaki o 3 jours est ce que dossier yango ezokontinue to eza te nazotia en contact na bato na biso ya Congo 10 baza na Kinshasa donc soki lobi te bakoluka yo nakopesa bango numero no baluka yo osala émission na compte na biso koto oyo bato ya Manchester. D'accord, on a la possibilité de m'accompagner du début à la fin. Mais l'émission n'a pas eu du manage. Otikali na 1 minute 30 loba peuple de Dieu bazoka. Oui, merci, ni peuple de Dieu, mais la vie est toujours longue. On va vers son avis. Je voudrais dire aux enfants de Dieu, tous à la fanatique à ma pasteur, c'est tous à la fanatique à Jésus. On ne peut pas passer d'autres à la fois au final dans ma campagne. Mais je dis tout ce que je dis pour la gloire du Seigneur. Que vous mettez les lignes la carte à mon lui. Parce que quand tu as on va couper la vision des colossaux. Parce que tu as coupé dans les colossaux, tu as coupé dans les colossaux Jésus-Christ. Donc, bien aimé, vous à la Kina, vous à la Kina, vous à la Kina. Merci pour la leçon, on a mis vos autres talents, pour la continuer pour l'homme, ça n'a pas besoin de savoir la porte. Merci ozana kimia bandeko batali ezalaki ser na biso Tiffany depuis Kinshasa eloko na kosengaka na kabundu soki kabundi walesa tika kinganga tika mitema mabe parce que soko continue nzambe nanga kobeta na niveau moko mabe parce que ozosalaka ba témoignage ya lokuta soki revese bazongaka basengi pardon olingaki kobanda na koke lokuta na edingwe osengi pardon mpo alongola plainte pe olingaki kosauve bato nyonso tu na yo bokende oyamba yesu donc okende te na bakabala nkabala parce que ezosimba te bato esi badécouvrir ke oza un faux prophète et surtout soki prophète batangi kombo na yo vi na yo ebebi kabundu walesa okimaki mbujima likolaki ndoki yamba yesu yamba yesu yamba yesu merci bye bye bon et puis alors il s'amortit on a pas passer l'émission en live. L'émission on va salir live Matthieu
baoyo bamatie bokanga yango bien po ntango émission ezobima boyeba amoi ke bakufa soni balekisa yango lisusu te émission wana baoyo banini ya kisasa émission wana baoyo banini cher Tiffany aza ndumba émission ezobima kala mingi te pour ke badescendre eloko na bango basali wana donc bozala prudent bana poto moto bakoleka na émission je précise bien bato bakoleka na émission eza bana poto pour ke badescendre ye baloba ke un vrai pataki makambo tozoloba tozokotele bokoma yango bien bopiblie yango aosala émission eza babengi ya psychose émission ezosalema efodima misociamete amoi ke achange akanga yango mpona ye eza vérité misala molie kokongela lisusu te koyingela te toza deja okoura parce que pater ana aza kati na bango me bango bayebi te aosinyalenga makambo nyonso ezoleka kuna bazosala c'est ce que je voudrais dire aux enfants de Dieu bon publier émission oyo eleka donc aokosa émission moko kiateka oyo mpona kolobela likambo ya Mathieu kolobela likambo ya Sœur Tiffany moi j'ai livré ma jeunesse pour Jésus-Christ nasalelaka Yesu natia na kolinga te moto asali réputation baprida ko ekanganaki na chambre nanga bomonter nanga bwakaki yango wana akeli kolivre yango bakota makambo kuna bopiblie émission Sœur Tiffany nga azobenga mingi Tiffany yo moko lingaka Fanny ou bien Tiffany. Alors Sœur Fanny, donc yo lingo ça que ba témoignage pour battre bayebi na bango et ligne peut à démystifier déjà proverbe dans les évangélistes Kabundu ale sakaza aventurier puisque a sali témoignage à l'okuta siridungwe pe misala salaki na Mike Alambai bato ba moni yango za na net na tiango yo ngo sangaki amontaka ba publicité to amontaka ba sport pour nous détruire pour nous tomber parce que jusque là on est ça sur que bazo sala eloko moko po ba salir yo ko zandumba ba salir pe bato yo le kana on le fait au paradis qui est la République démocratique du Congo avec des journalistes corrompus, des mythomanes, des collabos, tout et tout. Et nous venons d'apprendre qu'en France, il y a eu un attentat avec les musulmans qui ont tué plus de 12 journalistes. C'est encore un attentat à la presse. Nous sommes en année aussi, ça dit sur la journaliste, la vérité. On va être en train tout le temps accuser, tout le temps à la police, tout le temps devant le policier pour défendre cause ya Moka. Alors, Sœur Tiffany a été rapide, elle dit papa benga, nazana likamoko express na ina loba, toyoka, nga mutu na organiser en côté, eza Sœur Tiffany, toyoka e, Sœur Tiffany. Toyoka Sœur Tiffany. Allô? Ouais, Sœur Tiffany, aux en ligne, na yo ki uchi obenga ngai dirigence dossier nini lisusu mama nanga kuna na Kinshasa. Merci mingi naopesa toujours bana na Nzambe mbote. Ndenge kaka tolobi ke mosala molili ekotikala koumela te bisika bana na Nzambe bazali. Amen. Ekomi ntango Nzambe azodevoile bango na poasa. Jean 10 le que le voleur ne vient que pour dérober, gorger et détruire. Yes. Mais le Christ, l'homme est venu pour donner la vie. Pas seulement en abondance. Là où tu comprends, oui, tu m'as compris parce qu'il y a un homme de Dieu qui a quoi, c'est bien, il y a un chose d'autre à mater. Là, côté là-bas, je dis ça calmement. Abengi à partir wapi? Maman, quitte là, homme de Dieu, abengi aza wapi? Zela. Ouais, frère Ango, c'est quoi qui ça fait ce qui 3 ans. Message ni na yena ngalo binzamba lobeli ni. Yo mto zagi na ye. Pour na poto ba tebele o ba yebi Bible ba zo ndima likambo la te kutu ba zo regretter pasteur moko Shabani bo solo la na ye alobi ba solo la na ye ba zo regretter
ondima ke mutu andenge wana asekwa après 3 ans pour la Bible ça te pour Bible pe lobi même mutu akufi asekwa eko sa bino biloko bobo ondima te la kamwe ndenge ezaka o éclairci bana na nzambe po ba yeba ke yo za na yo kaka journaliste ozosala mosala non papa na pakema na kokokotela motu te mate c'est un homme na kokokota na mais disons la Bible Jésus s'est ressuscité par combien de jours après 3 jours ouais. Pourquoi il a ressuscité Lazare après 4 jours 4 jours c'est plus que 3 jours ok donc c'est plus que 3 jours donc yo eza na bapreuve ke frère wana makufa 3-4 ans soki 3 ans après asekwi oza nango nyonso ezobima nazali nango nakendaki epa bourgmestre nakendaki epa mobatina acdc na ye ozomona yango deja ezokotaka likambo te luka oyo reconstitue bapreuve wana nyonso mpo esala odie sino ekokwesa kondima bato ebele oyo bandimako mpo dossier wana na bible eza te bokola yo lobi oza na bapreuve na problème te bon otikali na 3 minutes yebisa biso bana poto bayeba nani ayebi so makambo wana mpe ye lero bayebisi yo ozwi sikoyo baprécaution nini mpo na likambo bandi bakosela yo aza na précaution ozwa te nga na linkaka sala molue ongela te bino ozala deja kowa bango basala émission ekima mpo bazolaka okokende mpo ozazia basala émission ekima me nzambe alalaka te azocontinue toujours kodévoile bango bazopesanga deja koyebana siko oza mosala nzambe moko aza kati na bango bayebake nyonso bakosala moto moko aza kati na bango deja kuna azoconstitue makambo nyonso azobenga oyebisanga donc atika bango livre mabi pour Jésus Christ sikoyo bato mosusu babengaki awa batuninga dossier oyo bokendaki na parke mpo lise wa nzambe azopanza sango ate batangaki o 3 jours est ce que dossier yango ezocontinue to eza te bakangaki nga omoni ke bazozwa makambo moko mpo bazopesa bango bakangaki nga te okole bango nazolinga moto alingi afuta mbongo soit na site moko nga aleka nalwa dossier ndenge eza nanga nalaki bango parce na ngai naleka na site moko soit site moko ezala netre ezali mpa nanga te site moko eza netre nga nakende kopose makambo nanga moto epasi ye montere alobi nanga nini aboteli basala nzambe moko makambo alobi te asikali basala nzambe wana bazolukiso baboma yo bango te mutu amaseke ezali prophète na évangéliste wana ndenge azoloba ntango azoloba bongo mama paster wana azalaki neti témoin na yo bozali neti ok amoyelaki bapreuve nyonso tu alobi ke bapaster oyo wana bazoluka baboma oyo bango ye azokotela makambo bango bazoluka baboma anga baza na bakisi makasi babomaki mpina ajete fatigué nabengaki moninga na nga kuya kokotesanga na ndako chesio ndenge nazalaki fatigué nazomiyeba lisusu te moninga na nga bakushe mwasi na ndako mais koma moninga na kokushe mwasi na ndako na nga akoti na chambre na nga bo biloko apasi donc bafilmaki chambre na nga bafilme na baprigance wana nanga na poto bingai nazali te na lokuta nazalaka ndumba telema nani wana zela kende malebe donc olingi olobake ozokisa bana poto partout na monde ke témoignage moko ekobima ya chambre na yo eza vuma chambre na yo me basali yango na absence na yo batie baelema oyo yo kontrolaki te mpo basaliri oyo eza bongo oui bapesaki miso montere nanga aza na bango ye moto azoteka nga kuna ye moto azopesa baprojet nyonso emission na bakotanga lobatia boye papa salomo na émission na bato basali yango eza poto bapate yango baza na poto me baza na émission na kinshasa bango basali émission wana bazalaki na restaurant moko oyo babaze koconstitue koma bakosala émission wana mpo bakolisanga bapesa deja montere nanga mission depuis kalanga nayebaka te tovandaka ne ntango moko donc na kati émission na bakolobela makambo mathieu bakoloba mathieu parce pater wana deja kinyalinga makambo nyonso baoloba na émission wana mathieu nde nani mathieu nde nani Mathieu le frère wa kufa te kwa 3 ans bakolobela makambo na ye bakolobela makambo na nga bana bakenga na zangumba yango nde bazoprépare basala siko bazimisa donc obilie émission oyo sœur Tiffany yo oza moto otangaka bible est ce que vraiment moto akoki kokufa après 3 ans sekwa na bible eza te ndeni bondima ye biloko wana nayebi kokota nango mingi te mais pourkoi bondeni bondima ye biloko wana oza na bapreuve ya makambo wana nyonso bapreuve nango ezali parce na kati de temps kisangani lelo tolobi tende nayebi soki tozokomisaka materiel bokomona parce nazalaki na kati de temps kisangani mpona reporte badone wana nyonso alors montere nanga aefase loko bapesaki émission kala aefase babiloko tu nango te nango kisangani sikoyo nabongisaki yango suku olingo babongo
Oui, je précise bien, l'émission n'est pas passée à photo. Parce qu'à la Kinshasa, on va faire l'émission là. Pour que la télé va passer dans le dos, on va y aller, mais on va pas dans le bien là, c'est quoi, ça casse la barre. Donc, papa, je vais demander aux enfants de Dieu, pas publier l'émission, autant il y a pas et autant. Là, on va profiter, mais là, il y a des mamans qui vont faire la carte. Bon, Yoganan, c'est on a vu ça, Tiffany, bateau belé peu, balingi baïeba, kabala ngoza poko zo babona di basepa da kapote basala ki basala betana lisolo pour en venir à l'année. Zala Kinia, on va la 10 minutes expliquer qu'est-ce qu'ils ont préparé pour ça. Expliquez la poko. Merci beaucoup. Nazala Kina Kikwiti, na voyage moko, na salika ba mikolo. Après avoir posé la nouvelle, parce que dans beaucoup de cas, on peut pas expliquer, on a une émission là. Ah, le train à 10 minutes expliquer, bah, tu vas et là, on dit, on va s'arrêter de déjà que, et ça, style, na bango, makambo, pour voir, parce que déjà, solo, makambo, et ligne, ou lobby, et ça, solo. Donc, il y a monté en là. Et puis, à sa réputation en là, à sa élément, il faut sa réputation en là, parce que monté en là, dans l'absence, c'est là. Il y a quelqu'un qui quitte, au tiki fongo la chambre, la chambre était dans le studio, là, c'est Vanda. Non, il a dit une salon, chambre, un douche, la tête. Ok, au tigeli, moteur, mondaku, bango na sima ba koti ba pesi mbongo, kwa tiko sala ba fanti, voilà, c'est ça. Ba pesi mbongo, te ba travailler, si les caramelia, anda banana, aga pour ressembler à l'élément, on va installer la émission, on va installer une émission au document. C'est qu'on a un accueil voyage. Na zoni na mama patia mo pa da la cross ko ye ta voyage ki na live na kina ko tika yetu na témoignage mais donc construction la kiti leo na zoni na kuti na kata chambre na live ba président pour nous déjà utilisé parce que ba monter na live ki na ko yana mama patia wana ko ya ulala ana na kata matin donc kika ki na ko ya 4 heures donc ayeba ki c'est na ina mama patia na amo na delo wana pour que mama patia na afia ki ko ya wana za la kabo la moni ba président pour nous déjà utilisé la limite bana na tene mon frère qu'est-ce qui se passe na la côte de ta awa mon sote na kikala kiyo kuona ya ndaku na la ezaki ni makamna na moni mbetu na ngebe na moni ba président sa chambre na la qu'est-ce